Lupin Barafin Tumba, il y a Petro Congo Babukango. Ah, moi la Petro Congo. Ah, moi la Petro Congo. Donc, aboma, comment est-ce que biso soit tombé sur quoi ma famille. Mon imam Cynthia Salagi. Na rosa émission na Petro Congo tili bosol Barafin Tumba. Barafin Tumba aboma mutu. Oh. Ba piège na bango, ba nosa ki ndoki pona mariage. Il y a Karine Mokonzi na Félix Tigre Noir et Zalatel lelo ba samboy. Ngo mamuto lo ba mo lo mutu e salarete. Ako talisa mutune na telema. Trace RDC News. Bassi Balala. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un grand merci Nabino, internaute, tout pour la patience, fidélité, et confiance au happy. Bozala Kalango et pas votre humble serviteur Alex Ngandoumouna Moulouba, le Benjamin de la presse Karanenge Tolobara. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous continuez toujours à partager, à aimer, à commenter ma vidéo Nabiso. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur Trace RDC News pour ne rien rater. Un grand merci à ma base force. Là, je vois mon pote, mon privé Aristote Luamba. Les Chinois noirs, Jojo Acheni Awada, Moto Swag, Station Express, un warrior de luxe. Pourquoi pas toi, mon vieux papy, moi, quand la carte qui gagne, mon vieux daddy, Yakuza, Moto, mon bien merci pour tout, mon vieux. Donc, on est toujours ensemble. Donc, si vous comprenez déjà, attaque et émission de Tozali. Donc, Tozabongona Fennec, mon compte, ou Apito Betani Masolo, il y a Makambu et Bele, à qui j'ai dit bonjour, Fennec. Bonjour, Alex. Donc, bonjour, grâce RDC News. Tout la chaîne Oyo. Donc un grand merci à mon autorité, à membre, le chef Fennec Mokonzi. Moi na maman donc maman va soutenir trop que papa. Donc na moni bongo maman Barbarita Mukolo, maman Nana Mokonzi Béton, maman Niclet Tampo, na moni maman Kabibi Mwambala Belisi, maman Anne Mokonzi depuis London. Batutu bolinga chef Fennec Mokonzi, maman Lila Liseki, bambote nayo, maman Stella Mboye. Donc maman ebele quoi, pas mi até mon chef Fennec Mokonzi yo. Alex donc on est naza ba question yo, ba réponse za koto quoi na loba marambutu ba question te reposer ngai na Trace RDC News. Donc c'est ça quoi. Voilà, un grand merci à toi, ma sœur privée, Babi NL de l'X, Nooli Lupini, la perle, la maman à Dylan. Donc, Babi, serre-moi vraiment sur la carré. Un niveau, moi, vous avez été. Fennec Mokonzi, boni, basangwa Karine Mokonzi, tout le Zalanayo, tout le monde qui m'a renvoyé Karine, et Tengamaki, bêta qui m'a pompage pour notre bêta Feli Tigre. Bobo, comme ça, il y a un tout le monde qui a Fennec, tout ça, la vidéo, c'est esquissé. Pour Libala Karine et Zongi. Réaction aux années par rapport à Marambuto Lekaki. Karine Mokonzi a dit Toko, na minute à Zongi de château. Ce qu'on a lobby que Karine Mokonzi a Anzaki, Mikolo Lega dans château, on a bouclé le Kuta. Tellement dans le Kuta, tellement la vérité, Karine Mokonzi a bon na château na n'a pas fait les tigres noirs. Oyo a beau frère na biso. Ba lobby mambalibala bat bako takata Alex. Omoni ba tout en balingani. Des fois, c'est moni. Ça là ba pompage na robeta tigre aventurier. Papa Félé, merci à Nasola qui n'a pas fait. N'a parmi Batali Bosso, Basol, Nasola qui n'a Karine Mokonzi. Au moni bandoki autour Batsaki, piège na bango, banosa qui ndoki pour un mariage. Il y a Karine Mokonzi n'a fait les tigres noirs et Zalatel, le loba samboy. Donc, plan na bango tout et tout li. Le lo Karine Mokonzi, Azabon n'a pas fait les tigres, Azabof Nabiso. Au moins, la famille tourne tous à la raboye, Alex, famille na famille za randenge na ngo. Surtout famille au bas mbali ba la belé, la passer. C'est quoi mais tu chauffa ya ko saranate. Dans ce qu'on a famille na biso ba charge, tant to mona la ba charge to na famille biologique à Karine. Biso to misane Karine ya biso to boto la ba arma Karine, to boto ba tania Mokonzi. To boto la ba ngo Karine. Karine a koma ya biso. Donc avant famille biologique à Karine sur la décision biso à to bandana le boso biso to boyi ce que biso to valider en plus tout ça qui est mission contre papa Félé moni Alex les kambo na musika koyoka sango na musika ezala bien te il faut vivre les kambo pour ozawi ba ndegane ni ya roke na ndegane ni ya koloba moni biso to ça qui appelle et pas bato belé ba benga biso pona marambo ya papa Félé na Karine Mokonzi. En plus, na bato tout bande ko benga biso mutmote a lobby vection ya malamu. Mutna mutazo ya na vection na ye, mutna mutazo ya na makambo global obanaye. Erreur pe musu ezaki chez Karine parce que Karine Mokonzi abandai ko so la suna biso te so ko bengi akanga ba téléphone.
ye moko ayebaki eloko nini aosala. Alex so lelo nabi ke Karine Mokonzi asaki base bato bandima ngo net ngana waboya po Karine to mona mikolo akoni otala video ya Karine Mokonzi na kati ya chambre eza ba régime degré ya milinga lo eza ba régime omoni Karine Mokonzi ane ko préparer ba mariage montango préparer mariage muto ezaka likolo na ebe belé ba mario ba sala ba mariage na bango so tali bango na ba époque na période de mariage bango tout ba koma ba stressé bango tout ba koma na ba problème au raisonner kuna na salle au raisonner bat ba olata ndenge nini ba raisonner mo belé kokonda Karine ezatende bat ba raisonner Karine Mokonzi akondaki pona marambu ya Félix Tigre Noir Karine ba bengana ki ye monono moni Karine aza dernière des sans-foutistes au Saranate. Ah mais on a mambo bolingo na bolingo atoza sans-foutiste so kanyoka che kanyoka ka Karine na sans-foutiste moni bolingo papa Félix moni nga même si ko to bato babimaki bande ko loba soit disant bande ko Félix na kone benki na intimité ke bande ko na parce que lelo muto ko bimane pe le ngana nde ko papa Félix bato ba c'est que ya solo bato ba mo tendre ba micro bato ba mo loba tuna tuna ba question belé ngana tika ko kate famille a Félix le ki na internet lo baké moi na biso arba Karine tu plus la sœur ou les gars qui vont ande ko Félix nga soena pas Félix na soena pas Félix Tigre Félix beng fenek na tabe mission est-ce ko bunda na oui papa azera de teto matato ki topo bomino ka moto ko comme ça pas Félix le roi na décembre mo ba jean ba basket c'est ko tali susu ba jean yo do ba jean ba musu ba lo ba kio na zumbongo ba musu wa ke fenek ali mbongo parce que ko to ko li mbongo za jeter que c'est on est kaboli ba charge yango ne kaboli ba charge yango na zinia na raison mambozo loba zini botikanga na vite na ko placer zini le roi nani Zini nande ko zwa Zini nande ko zwa le roi responsable le na moni Zini aza na ibite ba mona ko employer pour na Zini ndenga za bongo mamuto lo ba mo le roi muto esalaka te akotalisa muto na telema Zini ana problème mental trop de kotambola trop na ba moi kotongela ba parler ko za ba charge moko oyo na âge ozala ngo dans l'âge à Zini, à même pas 35 ans. À même pas 35 ans dans l'âge naïe, mais à chargé na ba tout le père moi à 60 ans. On a compris que Zini na za bongo azu moi trouble mental. Au moins maman lo ba tika na soni. Libala ba kota rangote. Zini muto intoxiqué ngana finga Félix. Et ngate Zini kumbe. Zimta benga ngao fene ko de mari papa Félix ngai no to zana Zini abisingelo mo Alex omoni Félix papa Félix nenga zongi na Karine azongi pour intérêt à faire à $10,000 à Bedachou abi liboso déjà Félix azora 4,000 azongeli 10,000 oh il sous Bedachou rappelle sport que ça 14,000 asana ba calculer avec comme 14 avec comme 14 oui alors abisi ngona abisi azongi pour intérêt bazonga pour intérêt mo à Bedachou tika la wapi ana poto mais oui et bon moment on a qui na poto te ce qu'on a la question ba bien tigre za nango bo benga ke na porte parole la tigre te so kana bien étalé ba bien au Félix tigre za nango reconnaître ba bien tigre et ba $1 ba 1 tour 2 tours voilà Zini na jibag ne ba intoxiqué yo mo lo ba yani ah omoni yo balusi maloba so na bien étalé ba bien au Félix za nango ma pang au Félix za na Kinshasa 10,000 euros tu sais quand on a le pang on a lemba Félix Tigre on a le pang on a lemba foire kana ba monga 1 tour à 2 tours 1 tour à te zane Zini ne mdalo ba kyo Félix Tigre ko passa na porte musala même ça ma bende so ya même so libene c'est 1 euro 1 euro 1 euro 1 euro donc on moni Félix Tigre a roumé la porte voilà bana porte ko ba ya ba kala na porte mu dasali ka 5 pamba na porte ayeki na paye mapango ayeki asombeka ayeki aza bien omoni nga tiko lia monga pa Félix po nana mutu matolo te mais so bena lia monga Félix et ça ni abof nanga abo frère nanga $100 yake te wa mta songi wa mta songi ba Félix côté sumbongo na western te po ba mude olandela ngai babio mbongo ani fotona na manigram donc ngai basombi ngate na zongi na raison ba fois ba ke chef na zongi ne ce qu'on a raison conscience qui va monter zongi na lali na lamuki omoni tine na ndeko sa ba vidéo wana
nazalaki malmené par Zini et par Jubek bande ko intoxiqué ngai Jubek yo na Sudembo au Canada Jubek bon séjour au Canada donc on dit que na mona ba tu mais c'est moni Jubek a chance Jubek a la chaîne numéro boé ak mona na ba opportunité mo ba mona na te OK poto ba bakena nzela njili mais Jubek a ke poto nzela mwana Jubek na minute la mwana na Canada eza passe te bi se wana za kande bando ke na mata wiki aleki matadi we za ka port aleki boma port a boma za na aleki port ya boma mais ba kenda ba Turquie Grèce mais ya ke osko nzela mwana donc Jubek ba beti mai na bua tuti Canada à partir mwanda bon mwanda za na na océan Atlantique Atlantique c'est ça yebi ke mo so zuka océan wana moninga na plage ya mwanda so zuka bua tu nebe monter ko kenza mai ndeke te kata kaka mai tu pa tio comme Canada ça ça 40 jours na comprenez moi la mai mais papa fele abi ausine bi azonga Jubek azonga boy ba charge biso tout ça ini nga na un monopole ya roloba mama Félix grana Karine parce qu'il est chef et en plus Zini c'est quoi la rébellion Zini na bi ko la rébellion na yo en plus oliembongo ba ko sala nga liembongo Zini ne mta liembongo ali nga finga Karine ba fuba yeba soit liembongo nani aliembongo ba baby ba ko tsana ki songi to bi ke zala ki permettre na cité ba kombo ezaki ba site kapashi ba zaki mo belé soit liembongo banani omoni ngaya na roba no tanga mwana mwasi mo bote ki peka o alliance Cynthia Kapashi omoni Karine Mokonzi azaka hypocrite te Karine Mokonzi asala marmoni na CCT lelo Karine Mokonzi soka lingi muntu bato tu ba mbala Karine yewana voilà parce que Karine a star merci ko mona Cynthia o to mona ta mobali donc moni ye ya mane ko louer ba mibali ndeka moni Alex ba ko rodeo pe mbongo na ye mon gambo ndana mbongo ne bongo ko benga ope Alex yaka pampa osalima akemba Cynthia Kapashi na roda ya osarana te akemba kana mabolingo na biso de fois omoni esala ka epasi ya komona ndenge baninga batana mibali Cynthia Kapashi mibali barumela achete soko lingi Cynthia Kapashi omona après 2 semaines otiki Alex mibali na ye moko yebi banda kwa kota yalba Karine kinanda kwa nganga akende pa idingwe Yé, alingi to ba vérité o akenda na matadi kibala. Oh, matadi kibala pa nani? Ngala ko tanga na ba kumba vena mususu te. Tala na teka Cynthia Kapashi tipa nganga. Oh. Na teka donc na boy webise kimba na nganga. Ya bi mana n'importe qui. Cynthia ki pa mbala mana eta mana na n'importe qui. Donc aro mana mutu to alingi mutu mati na ba yayo basenga ba mbona ba bandala. Ah, bono legisi. Ngala ibisa yo. Azalaka na penza Cynthia alanika awat poka cameraman mo abendeza te kana we décembre ndo za biro neza na kwa wana saka bim en plus maman so comme beta to beta bato mo ba papa no ça pour papa Félité elle pour beta bazo soto ou contre Karine et moi sur yo gel chaud gel aux dans mboka mo boya pasi en saranate Afrique du Sud la kisa mobali nayo mobali na sala maboki aboya ye Gel abota na bisayo abota lokwa ngulu azana bana muso abomba linga te bato bayeba ke babi mwasi nde fa bota te mwasi il faut bota na kwa libala omoni Karine Mokonzi aza mwana mwasi mo ba se respectara aboyi ba sente ne gloro langa lobaki tela na bongo sko zemi to monaka na zemi mo bende bimaka ko maso ba 7 mois oko mo tenga mana ngwezaka ni Karine aza moto apesaka ba actualité Karine zemi wana ezaki tournage ya ba film bando sana président en sous le zone apese ba mbote kotaza Karine Mokonzi moto ba base en fait Karine Mokonzi ngai na ibisa bino ke bon mona surprise moto ça siko affaire mamba Karine Mokonzi n'a pas fait et pesi so conseil moto namdazui par makambo na ye omoni bato balingaka te bato basangana baza bandoki parce que Bible lobi 1 + 1 = 1 na bolingo. Donc ce que bon balinga qui 1 + 1 et ça les loroté. Bazo combat toujours Karine Mokonzi. Balo ba maramusu ba actualité c'est belé. Que de yana ba kangi bolo ba mamba que mais toujours à tout le temps Karine. Yango monsieur YouTube ba kamwa bi oh mais fiango na yeba te na mona partout que Karine. O mona photo Karine. Fiango za kana onani.
En tout cas, merci à toi Karine Mokonzi de opesi bato ebele ba mbongo. Opesi bato ebele ba makambo. Le 26 de YouTube d'ailleurs clôturé, le 26 ça va foutre bato. Donc pour na Karine Mokonzi. En tout cas Ken Piana nabi ke bonana toro opesa ba validi ba carton soso. Opesa ba travailleur na autour pour na Karine. Donc deux fois tu. Voilà, un grand merci Nabino tout, toujours continuer toujours bon, toujours un chef Fennek Mokonzi. Un grand merci à toi Benny Balikambi derrière la caméra, pourquoi pas Benny Mokonzi donc baza on a derrière la caméra donc bon bazo ngengisa biso. Un grand merci à toi aussi Roberto Bazi volant d'or motema grâce Bazi, pourquoi pas donc vous êtes tellement ébélé Sarah Masikini Mouyaka de luxe motema international Carno BMs donc bon continuer toujours qu'on s'abonne à 4 trace RDC. Fennek Tozo qui est vraiment bangu Tota qui commande à Nekonabiso moi si Rafin Tumba au moment où Kofi Olomide Zaki n'a pas problème on va perdre maman na Rafin Aloba qui va atteindre ba propos moi c'est pas ça qui va touter et le moins pas Kofi Olomide cette fois ça s'attaquer voir même na fali pour pas on a minute azotombo la bendele na ndenge impact idéologie ya mboka na biso mais après tout le monde ba photo azolo ba fali pour patini ba menacer réaction de que vous avez par rapport à est-ce que Rafin Tumba bara mo fala bara alobaka litutu.com voilà ndinga alobaka avec un momo alobaka kakipaka kokolo toyebi bela bato ka ofali abeta bakara Rafin Tumba zelo roté Rafin Tumba ndeko tozaka wana koya no Congo te poto tika déjà plainte Rafin Tumba na plainte Rafin Tumba aboma mutu bon akima Grespone acteur Turquie qui n'a tiré pas quatre na bana au moins sommes bomi mutu le plan ba Rafin Tumba ya Petro Congo ba bukango à mon Petro Congo donc aboma comment est-ce biso so to misiko ko kena ba famille moni mamu Cynthia Salaki na rosé mission na Petro Congo tili bosol plan ba Rafin Tumba aboma mutu yango mo somto bomi mutu o yana parler eloko to okuto kangi bana ozi valise asundola même si ba biloko yango moni ariska ki vi akaita maya Grèce wana po maya Turquie na Grèce akende Grèce pas contre ba poto ba Belgique wana en plus ala na plainte ba porter plainte kuna po kota poto na illégalement a kota poto na clando yo moi si okoka mobali na mbongo pourquoi po mataki na njil okita na Roissy Charles de Gaulle ogoyo kende ozuna njili pozo njili okita na Roissy yozi njili Istanbul ezaka njili Roissy ou soit njili za vingtaine yo njili na yo Istanbul Rafin Tumba aza salite na ibisayo en plus asubaka na mbeto na poto benda go za salite suba omoni na ibiti Alex bon oui bateke na poto ba fie bele ba sokola raté hiver malili trop de parfum pa musika mai Rafin Tumba salite mon Rafin mon so libele ne otombolo ngo eskizenga eza ba mwindu donc salite na bisayo sakanati na rodai Fennek yo pese ko andumba mobali so bala ba malade zo ba malade Rafin Tumba na bimana na se protéger qui ngana bimana Rafin Tumba moi sinangai batitan ba yebi na bimina batinel tu ya banda na bimana omoni ke ba film mosusu omoni bon ba kaka biso ba komande ni ba benga so ba gâteau soit Rafin Tumba Cynthia Kapashi Grâce Temo Malika batula bazami balite ba komande ni omoni mandefu nanga boye beni wana peni wana ototika na peni pale na ngana peni mandefu c'est on a l'accabino ba jarani mibali ba linga ba benga ba gâteau donc on dit que c'est une aussi la Grâce Temo film to vena ba tongie boye ngana bino to solate mo yo Fennek ngamona bien formé par Carré ngamona Carré Fennek ngala la kuna Carré est-ce que vous vana ndako mona Carré boye na limiso kas na ndenge lobi ko vana Carré OK na yo sko mona Grâce Temo nzoka nde atula na ibete Grâce Temo atula na mona boyo to mélange esenga gâteau ngaso na boule gâteau azoya nga boule ko atoko somele gâteau na tili ko petit na caméra beni bokanga la beni ki maman somela Grâce Temo gâteau oti namona boya moi bimi atama ndefu yombo ya ma ndefu yombo
parce que ala le mandefu est-ce que mandefu ya décor voilà parce que batala ke ay ba bezati ya pousse poil azisko atie noir awa namona boye atelisi pepsoda te pepsoda ama mtu avandi namona oh gâteau ata boye oh ngana obule gâteau ya gâteau ndo ngane ya yonde gâteau voilà abisi ba gâteau wana apesa ni bis bama landeni ba gâteau wana staff kanga bovandi ya ofinaka téléphone atika ko simba ta grâce témoin dans libelete oh là là même si ce comportement na baza ezaka grâce témoin Cynthia Kapashi Rafin Tumba oyo zwa siko na Malika diamber ya osakana te ekoma biso bandal kitambo lingwala matonge tokanga bako beta maloko ya bana bako beta makasi nene pa Rafin Tumba mfimo ya bisu bana biso ya osakana te ko faire ko calculer te fallait ko calculer Rafin Tumba te vraiment donc Rafin Tumba au moni soko oluka actualité on pas lobela yo au moni Karine Mokondi amisala déjà Karine Oyazali Karine Mokondi akoya te ke no finga so ba grand leader des accords auparavant c'est bango la peine on bien kotala ke ya za chroniqueuse ke o bano tena ba propos mo ya bien te devant ba musicien est-ce que ça la peine on bien chroniqueuse te la plupart ba filles oyo mona na ba télé wana ba ko sa ba émission ba ndumba ba chel ba luka ba cop na poto ah bon presque ba fille ba na internet bango tout ba ya ke na ye internet pona zwa jomo na poto amanga poto de soit na ke na donc film moteur sur 100% ba fille internet ba chroniqueuse bango tout ba ndumba 100% 80% ba ndumba 20% est bien c'est ndumba ne futa na ngoya kindumbe chanda system au monde ezali na kalake oké na ville surtout que oui na côté ya Portoville pour Cynthia Kapashi no bulisa na côté Portoville na bandala ano bulisa wana baseka ova na nini baseka ova na nani na Kanluka voilà avant Aisha koko zwaye si on a tout notre yo Cynthia yo na Aisha koko bokabona poani Cynthia ba bokoli na ndako ba Aisha koko jalouse ya Aisha koko na ndenga osakana te c'est comme nzambe moko agiste nzambe yona Rafin Tumba yana enani Aisha aoke ba Canada zozonga aoke ba États-Unis ye banda koluka nzela poto ba pimela Pasteur John nzela visa likola Cynthia Kapashi opone Pasteur John tonga longoli ka kombo ya Cynthia Kapashi na visa na ye po bando ke tanke mwasi na mobali tanga longoli ka kombo ya Cynthia Kapashi na demande ya visa nde Pasteur John tomoni akie poto bon oh Pasteur John est en France tanga longoli ka kombo ya Cynthia nde akie poto en fait nzambe ndala kisi que Pasteur John il ne fallait pas en affiance moi ya yombo il était que pasteur depuis kalana e bateka fana na mta yombo pasteur bon azalana bon Pasteur John na pasteur azalana Pasteur John aza mutama tolo Pasteur John na pasteur te ah bon Pasteur John aza ventrier moko boye jo moko boye na internet CNN le PC makambo Pasteur John na pasteur te va verser ni Pasteur John appelle ça na télé Pasteur John aza humoriste vous comprendre Pasteur John aza humoriste aza ndenge ba kizubanata bato ba sekisaka bato voilà vous comprendre yango mona so ba tie Pasteur John batondaka bato mona bata lokwa esobe bato basanta lokwa ba la vie de loin Pasteur John na pasteur te Pasteur John a ni vex Pasteur John na selo défi ça l'émission pesa ka 4 versets pas ma biblique na ngote Pasteur John aza na pasteur en plus église ni ensemble akenda même pas église tamu ça l'émission tina ba dimanche oh Pasteur John mamuna baso na okosa Pasteur John wana poto sikoyo yo bando ko sa émission Pasteur John abimaka ba na ndako na ndo sa mulongo pour que $15 10 personnes na combien $150 na ça c'est mulongo bat bayaka de Pasteur John banda 6 heures akenda l'église te nzamba yebi Pasteur John te en plus Pasteur John a parmi les pasteurs au bako tali felo Pasteur John soki au se repentir était Pasteur John yeba ke kalate enlèvement ça la Pasteur John o memi ba te belé na libungi ba Cynthia Kapashi o memi ba te belé na libungi Pasteur John se repentir senga pardon en plus faut la combo wana ya Pasteur no to John Pasteur John voilà merci à toi chef Enek azanga mwasi yango ayeko etula Pasteur moi biso banga to benga aza pena esusu donc aza etula penda ya mobali ya kosakana te so ay akutani na mwasi mususu atula Cynthia Kapashi
et tout là ya ko saranate ba fi internet c'est bien ba fi ba tout l'internet je n'attends pas to chiter ba fi ba tout l'internet ba fi ba tout là eza Sinta Kapashi eza Gloire Olangi eza Rafin Tumba eza Grace Temo eza Malika eza na Manique de John Manique de John à tout là n'engo saranate. Voilà, un grand merci à toi, mon général Amos Mifilo, King Mister Temple. Donc, na lingaro vraiment natina, ba comprendre que na lingaro vraiment natina, et puis ça va bon ma pas cité. Junior Balmous, Big Manager, balaba le coach Mous babi teka mukilinet na film Kalaming était le 18 décembre babi Tokos désolé avec Impact Pays idéologie avec Fali Poupa King Aigle Mobutu autrement dit Vuandu. Un grand merci à toi aussi mon président Blaise Labamba depuis Canada Montréal. Donc Kotako Likalaming était babi masolo za carré avec président Blaise Labamba. Toujours il a vraiment dit qu'avec Impact na idéologie chef Fenech to komi vraiment na souka ba dédicace na yo rapidement pour to papa Miatemo maman Anna Mokonzi babi chinoise à Karine Mokonzi na ndenga osaranate maman Barbarita Mukulu Kelian maman Kabibi Mombala Bellissima la présidente ya ba autorité maman Nana Mokonzi la vice-présidente maman Godé ba mote na yo maman Jackie Vegas ba mote na yo maman Eugénie Kasai maman Eugénie Kasai bon séjour à Kinshasa. Merci Penayo, Alex, mon attend, n'engo pesingana les cas. Ah voilà, la bosse de Stella Mboui, à Otalabiso donc, c'est ça quoi. Voilà, un grand merci à toi, mon pote de tous les temps. Jérémy Nzaz, la foudre. Pourquoi pas mon président Eli Welos, Yaba Welos, Arma Bazeido, Gaga Loops, Gandhi Lupini, Babaz Nangai. Dedel Masikine la bomba, Gislaine Masikine donc on avait na base préférée, on a ba touche raté. Micheline Ziti Samoté Malambert Kitoko, Yuniza Isabella la patronne donc Babibo Zalazala toujours on a mon vieux Kajos Kalawa, Motema ya maman aimé maman sociale donc beaucoup toujours qu'on s'abonner massivement à 4 trace RDC News pour partager ma vidéo, ma commentaire na bino, ne ba force na biso grâce à Umbate la Moisine Zambé. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao. Trace RDC News. Basi Balala.